namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino nyonso to ba bolingaka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebo abarizenu maluka imoyo. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawala musi biso na makasi ya hali kamangolu biso ba o to super mabomo ele to pesi nzambe merci ba o pe ba tiki biso to leki bango na eloko moko tindra ba toujours kola kola mukeza habitude était tant nzambe apesi un peu mabomo ego ba komisa nzambe ko pesa kaka nzambe merci. En tout cas, merci. Je suis surtout maman Eliane Nitu. Je suis maman Eliane Nitu. Je suis maman Eliane Nitu. Merci beaucoup. Merci de partager l'émission ya maman Eliane Nitu. Merci pena papa pour papa pe bazota langa baza pe ko benga baza ko loba pe o bango bakoki ko loba po ezaka kate oto ka ba mama balobi il faut to ka pe ne ba papa baza ko loba po couple ça la ka mwasi na mobali yango ndesalaka famille. Alors, le retour sur la bino, le retour sur la siko, bande konangai, kamuto sur la bino, les habits boye. Le long de tout, dans un aboye, tous le 27 décembre. Le 25, les aki ka mi kolombi bale utiko lika, comme nangna bisabino les andengeni. Li comme nangna bisabino kezana ndeko moko, oya benyinga po ebisanga ike. Ko sangana ya kati ya libota. Batu basangana ki. Le 24, basa la réveillon ya Noël. Réveillon, et ce qui n'a qu'au soana. Ya bana ya tata na bana ya mama. Babonga makiwana. Réveillon, Noël, bengani. Atoke wapi, toke pas le combo, bangona pas le combo, wo, bakote pas le combo, bake, et pas ande kona bango, et pas bakenda kokutana ande kona bango, ya mobali. Nde pa wapi, bakenda ki okutana. Bango bandiko ba mimi bana ndeka ezalaka boyebi ba mimi bana oya mimi bana ne mibale oya mimi bana ne misatu oya mimi bana na mine oya mimi bana ne mitano bango na bakenda bapande kote baki epa ndeko na bango kokoma bakome pa bandeko balobaki ke basala nini balamba biloko po ba faciliter quand même kolo ndaku balambi bayana biloko lokwa bango se bazana bana po baze ebele ozana bana 4 ozana bana 3 ozana bana 5 ozana bana 2 lokola bana baze ebele na bango moko pe balobi ke to lamba biloko to sala nini to mema so to komi kuna moko ndapisa ba likanisi wana to lamba biloko to mema musabi oh to lamba biloko to mema po nini bango mutu bazo yamba biso lokola bango to bakoyamba ba ni nango bayamba kaka basomaka biloko mosusu bayobi te quand même to ana bana toza ebele to mema biloko tokolia elongo. Réveillon le 24 basimizela bakendaka te pa ndeko na bango mobali baki kokoma kuna bakomi pa ndeko na bango mobali mutu na mutu abandi kofungola biloko oyo ayaki nango oyo afungoli biloko parmi bango oyo kaka cheki to me mabiloko ani nango bango to ba yamba biso balamba kaka aina tamo biloko ali yoto moi biloko boloko biloko ali yoto comme mama ki biloko bande ko ka bango mo bateli babi oh penza mutaba problème biloko ya nango penza ka yango en plus yem tena biloko mukie ana bana 4 mutama biloko oyo ye aina Moussous pas à qui wana moyen te Moussous moyen te Moussous ce quoi ça qui wana aboko loba ya melingenge ya vandini aboko loba comme quoi que makamona ba loba neti ya zo kateneti oh bandeko oya melaki ngenge wana comme quoi que yini rapporteuse poza mwasi kaka wana place bazalaki ba benani kana couloir abia ntuka bandeko na yo biloko yo ina ngo ba osa nini bazoto habini ba otonga biloko balobi ko na biloko mukie yo zalaka bongo so ka to okende place ozalaka ndengwana moko kuta lobi ya zaka bongo atata bakuta na barenge na ba muziki okomona penza baninga bachaka penza biloko mais soko tali mo biloko na nenga chaka kaka yeso ke pa na oleka likabo moko esili deuxième likabo ezala ate abinini bana mama na bana tata bazotonga ngai aye
nalobi bobandela na makambo bino bana baosangana baona sa bobandela na makambo bino bouti koloba awa bobandela nani makambo bino koloba bino bozotonga biloko bobike na ye na biloko moke nga na ye na bana 4 na ye biloko moke bon biloko ni malonga o bino boye nango apo bosisanga loposo po botonga nga na yo poke koloba olobi ke nini ngai me bato na biso ba muzika tuta na ba rien na biso ata soko moni bato nde bachaka biloko ndo batalaka ye biloko ndo zaka moke pa na osoka muteleka likabu mo esili likabu mibale ezala te batala nit bande ko batala ni babi Juda kama kamutolobi awa même pas 1 heure du temps olobi na ndeko na yo yo po lekisi ya na lobi yango pe ba liboso loba te koswana ekoti na kati ya ba ndeko le 24 décembre kaka pa bakendaki na réveillon koswana ekoti na kati ya bandeko oya bandoloba oya bandoloba oya bandoloba ndeko na bango mobali ya ye likambo nini boza koswana boye nini ngai ya lobi na ngai ale makambo akala pe komiko bima yo kutu nango za wana oyebi ngai tosala ngalo tosala ka desa toloba na rate pona makambo yo loba yo kutu nango za tango benga ngana ya mbaka te bite fotunat obenga mutanya ya mbaka yo te na ko bengo songa mona sepeli ko bengo tuna rate pourquoi na ya mbaka te baye ko bimisa bota tona 2024 ba bimisa makambo ba 1990 ba bimisa on a 2024 ba bimisa ba makambo ba 2001 ba 2002 ba bana ya papa moko na mama moko koswana bana babandi kotala bango baza kotala ba mama likina ba mama kulutu ndenge baza koswana qu'est-ce qui se passe nini yango nini bandeko réveillon emisili sala kite Yesu Masia na botama ki le 24 na botama kite kanda oya kangi bana na siminzela akei oya kangi bana siminzela akei oya kangi bana siminzela akei mutuna mutakenda te mutuna mutakei mutatikala ki wana azala kite bakolo ndaku batikali bango moko na bana na bango bomoni makambo bakolo ndaku batikali bazongi botala ki le 24 ezalaka tango malili poto za tango malili yanga mikolo bongo na kaka na la tête na lati pila rose lobi na lati ya bleu lobi na lati ya vert lobi na lati ya rouge lobi na lati ya noir lobi na pile kaka mutu msanga mamati yo non. Ma Chantal na Lyon, je te fais de gros bisous. Comment tu vas bisous? Non, ma Chantal na Lyon, ba bisous, on a un pétio. Ya maintenant nga bata papa et de Diawakana, je te fais de gros bisous. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, yo kutoza Angela na asi sikoto kendo ya balato, pesa na pesa ba bisous ya fara pour yo batoza Angela na ya Marie Camille boza na bino na Angela. Notre infirmière, na biso ke na zo yoka le ça na passe mais au bengite ma je ki wa silabo. Notre infirmière, na biso na zo passe au bengite. Lauriane Mouite, Lauriane Malolo, je te fais de gros bisous, ba bisous na yo yango wana. Ye je n'aime bien mayaya. Ya nange je n'aime bien, je te fais de gros bisous. Belle sans maquillage. Maman et Jenny Mongaï. Pour moi, là, sûr. Kamata ba bisous na yango wana. Vivi Colette Wenge, je te fais de gros bisous. Ba bisous yango wana. Koswana. Bande ko baswani. Mutra mutazuba na nika butu wana akei. Batu bakende ki po bakende ko sepela mbotama ya Yesu Masia le 25. Et comme il a pas compte à rendre. Et comme il a pas mauvais souvenir. Et comme il a oba sona kaboy. Et comme il a oba se à quoi bon ya ko sangana bongo. Et ça la batu mususu ba sangana ke lekaka bien. Mais oba sangani eleki mabe. Et ça la batu mususu ba sala ba réunion de famille elekaka bien. Mais ça la ba mususu ba sala ba réunion de famille est-ce que kana bitumba. Neti ba ofeti ya réveillon ki kosuka na koswana bandeko. Likolo makambo ya kolia o kaka. Likolo ka ya biloko ya kolia. Kolia kaka. Kaya ki na biloko mukie. Mama, iyo peso kende ki na biloko mukie tango ke kutana baninga. So pe biloko ezalaki mukie ndeko na ngai. Tala pe parce que balobi bandeki déjà ko discuter. Même biloko discussion c'est bandaki biloko olingi comme ma biloko te so bandeki déjà discussion. Le quoi bandeko discuter déjà
elakisi mpe koza moto ya maboko makasi. Or na ntango afeti ndenge nyonso bokutani bongo kozala liboko makasi te. Liboko kosala makasi pourquoi? Mema biloko ya kolia bolia neti nga boye. Nalakisa bino nanu biloko. Ngai naokende koyamba matitila angolaise. Bomoni nde nasali nazoyamba baninga bazaka mibale kaka 2 personnes kaka bazoya. Bomoni awa na saisonné viande. Awa mbisi oto bengi capitaine. Awa makayabu parce que baba Congo baba linga montambo. Makayabu. Awa na sali ba travers de port na ngai. Nazo tokisa yango déjà koti déjà assaisonnement ndenge za wana. Ezo toka bon on a fini tout à l'heure. Vous avez pour na maman abiso ya maboko makasi pour maman en réalité oza maboko makasi. O bozo mono eza tangawisi, eza ail, eza muscade. Tu moi muscade pelé na mo tangawisi, ail muke. Tangawisi ail muscade nde bomoni oyo. Na moi kibor, na mafuta. Yango nde eza assaisonnement ya nini? Ya mbisi. Yango oyo. Maboki na kati ya mbisi na ozela matitila angolaise baya to sala nini? Na sina saisonné biloko na nga o ndenge na bongisi yango boye. Soki ba ye na koslakisa matiti nazana oyo, nazana oyo, nazana oyo, nazana oyo. Bokolia nini? Pona zo ta ebele na cuisine te ya kolamba ta musuna ba lamba biloko nyonso ke bakolia nyonso tout ça sert à rien. Tout est malamu na saisonné bona la kesa bokolia nini? Ba pona toza kolamba bokomona pe na ndenge télé réalité ndenge to kolamba to lambi na ndenge to kolia tango baninga boki ekuta na ndeko na nga mwasi atoza ka liboko makasi longola liboko makasi ma sœur longola liboko makasi tango boki ekuta abona baninga lamba biloko pesa nini emona na boni liboko koketana na ketana na boye eza malamu te sikola na koloba mingi eza pona rapporteuse to be rapporteur bozo ngande bozolango. Mais à moi, ce n'est pas un rapporteur, ce n'est pas un rapporteuse, ce n'est pas un bozo, quand on est bozo, moi, Olivier c'est là pour benga pour corriger que maman baluba kaboite, Olivier c'est mon fils, à ko benga pour corriger ngai. Kamata ba gros bisous yango wana, ba meilleur vin na ba koko nyonso, bana nyonso. Na ma bokilo na ngai. 12e dan, ba bisous na bino yango wana. Rapporteuse oyo ce qui rapporteur pour zanga de beaucoup là faut ezande ya yo faut ezande ya yo maman bozo na kati ya libota bana tata baza kutoteke o mwana mama kuluto o mwana leki oyo mwana mwasi ya papa te ni muchopo moko papa moko mama moko bosololi na baninga ata baninga batonga kindeko na bango boa bandeko ti ezala kati pona nini yo na tango afeti ko oyebi peke moto na zo ko yebisa zaka ewaso o kamati oyebisi na ewaso ewaso tala kutu balobi boye tala ndenge bobi bisi le 24 na bino le 24 baby kaka boye balobi kutu rapporteuse wana ye mutali musuta munga bakoswane ke ye Mathieu zongi kite zongi so bakoswana bonga na kokate na yaki na bana mibale na ziba na ngana ke azuba na simizela ake même mutabanda ki liboso mutu oyo akenda koloba makambo to basolaki moninga zaki na bango te ye mutu kosaka ki bloka simizela na bana na ye ake ba yebi you can to solo liboye ka ndongo kina couloir donc kina couloir okutana ndeko mbala moko opese basango mama ya solo wana vraiment kaka ndenge to solo liboye kokendeka okina couloir songi bandeko eza mabe babenyango songi bandeko eza mabe makasi ebebisaka mitema koloba makambo ebebisaka mitema bandeko nanga koloba likambo bosolo na moninga likambo bomba oyo kutoka na bisoti bosolo na moninga te o bazali bana tata moko mama moko na kati ya libota na kati ya famille na bango makambo ya famille faites tourner en vinaigre donc batikali na ba souvenir moko su ya mabe 2024 na bango réveillon na bango et salamité ndenge ko salama pona moko na bango kaka na songi abebisi motema ya moninga sikoyo le 27 le 31 kanaté est-ce que le 31 beaucoup n'a pas moto never beaucoup n'a pas moto te parce que bozuki seni déjà mitema voilà là c'est Matiti l'angolaise la fille de ma mère oui la fille de ma mère
sonner le numéro 4. Na ba kimati na ba titi la moleza zo ya tia ya bo mona paye. Allô ma titi. Parce que moi la commune de oui. C'est là. Non, on sonne là. On sonne là. On sonne là. Voilà, Nayambi, papaya. Papaya, bazia, bon, on a pu en faire un ding, papaya, on a le bien à saleli. Biloko soki baye bango moko bapona. Bande konanga likambo na songi songi. Likambo na songi songi na kati ya libota. Likambo na songi songi na kati ya libota. C'est quoi les 31 beaucoup dans les sauces? Les 31, est-ce que beaucoup t'en? Ah bon, c'est baby boy. Et c'est Chebeli Bino boy. Ma père, ma cassi. La fille de ma mère. Oui. Il y a Marie-Camille. Madame la française. Maman, Maman Titi l'angolaise chez moi. Maman elle qui tourne bonne ka. Ya voilà yamba yana. Mais voilà on va le défaut. Oye qui tourne bonne ka. Motema malamu te. Non, tu te la pembe. Maman la souté la monie hein. Te ba ko kanga te ba so na ko te. Regarde là. Maman. Il y a une vidéo. Non, arrête. Si. On est qui naïe? C'est là la beauté. Non. Là la beauté américaine. On est qui naïe? Papa basé ba mi balé bon me bon. Il y a Marie-Camille la française, c'est celle qui sait respecter la nationalité de Bonjour, je suis là, c'est la grande sœur de Eliane et de Titi. Voilà. Je suis très contente d'être là. Ah bon, il va français. On va très bien manger. On va français. Ah, il y a Marie-Camille bon boyoko. Je parle français, lingala. C'est mon identité, je ne peux rien faire pour ça. Mais je suis désolée. Hein. C'est mon identité. Non, maman m'a pas ça. Mais on est sur Kitoko, vraiment. Maman Denise, coucou. D'ailleurs, maman Denise, bonne année. Bonne année, excellence. Bonne année, excellence. Première dame, voilà, allez, nous, papaya, bon, moi, tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir. Maman Eliane, vous avez été à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, je suis déjà. Parallèlement, nous avons rencontré ensemble cet appart et donc le pays et ça, c'est excellent. Je vous dis un peu trois mots des mariages. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune mondiale de Bien-Platone. J'ai l'habitude effectivement de célébrer le mariage. On veut le célébrer avec Innocent et Nathalie. Ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas,
on s'en fiche royalement, il faut les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le mot, garder tout le mot, et avec ça, on va s'en prendre, on ira le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la vente séparée de tout. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa innocent, il s'appelait André, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là il est considéré très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter la famille. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane du Lomazala. Voilà, c'est bien moi. Maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi.